L'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, fondée en Kamba le 6 avril 1921, siège international. Mise au point sur l'actualité autour de la situation au gouvernorat du Congo central en RDC. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est avec regret que les fidèles et sympathisants de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu ont lu, comme tous les autres fidèles des autres confessions religieuses, comme tous citoyens congolais et expatriés résidant en République démocratique du Congo, ont lu dans les réseaux sociaux l'actualité autour de la situation à l'intérieur du gouvernorat au Congo central. Ici, nous voulons tout simplement préciser que cette situation n'a rien à voir avec l'église kimbanguiste, encore moins en la personne de son éminence Simon Kimbangu Kiangani, parce que l'église kimbanguiste est apolitique. Comme chaque personne, dans la vie, après un certain âge ou après ses études, cherche à s'organiser pour son avenir. Elle cherche du travail, elle peut être croyante comme païenne, croyante de n'importe quelle confession religieuse, selon sa foi. C'est le cas de mademoiselle Mimi Mouyita Anketa, qui avait trouvé mieux au gouvernorat du Congo central pour gagner sa vie, a été engagée comme assistante du gouverneur du Congo central. Cette dernière n'était pas porteuse d'une quelconque recommandation, mais plutôt par ses relations personnelles, son influence et son savoir-faire a fait qu'elle soit retenue pour servir sa patrie dans cette partie de la République démocratique du Congo. Sa présence et son affectation au gouvernorat du Congo central avec tout ce qui se passe sur l'actualité de la situation à l'intérieur du gouvernorat du Congo central est une affaire personnelle. Par contre, comme vous le savez, l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu est une église chrétienne fondée sur la non-violence, l'amour du prochain, gardienne de la bonne moralité et des bonnes mœurs. Sa tradition, son éthique, son idéologie, sa coutume et ses principes et méthodes désavouent et condamnent les comportements inacceptables dans la société. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, fait en Kamba le 28 août 2019. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu. Touti kolanda lecture ya déclaration oyo ya Lingomba na mboka Nkamba Nouvelle Jérusalem. Na makambo oyo ezoleka na province du Congo central na gouvernorat ya province. Ndenge etangami Lingomba alandi yango na bokebi nyonso. Ndenge ezoleka na ba réseaux sociaux. Ndenge etangami Lingomba atindaka mutu kosala mabe te. Mutu nyonso yakotaka na Lingomba po ete atika mabe asala malamu. Lingomba pe atindi mutu te. Na oyo etali mama Mimi Lingomba atindaki ye to recommandation ya mokonzi ya bule te. Ezoko engage l'église te. D'ailleurs, ce qui totali avant même les élections, point de presse ezalaki position ya Lingomba. Et lobamaki ete mokonzi ya bule amandate mutu moko te na politique to na ba élection. Donc Lingomba pesi déjà position na ye que chef spirituel azom apesi mandat na mutu moko te. Oyo nyonso akosala politique na ye akosala musa akende na ndenge na ye moko. Engagé Lingomba te. C'est le même cas ya mama Mimi. Ye azali citoyenne congolaise. Ake koluka musala na ndenge na ye. Ya sora za kimbangise mais
atindamaki na mokonzi ya bule te. Soki asali mbeba kuna asalaki contrat na mosala oyo azwaki, me contrat wana ezali contrat lingomba te, ezali makambo asali e azoko engage ye moko kaka, ezali occasion te batu bafinga chef spirituel, parce que chef spirituel atindaki ye kuna te, oyo asali e azoko engage kaka ye moko. Ezali mawa na misala nyonso zali bakatolike bazali, bakimbangise bazali, baprotestant to ba église de réveil, tango basalaka mbeba na basosiété na bango e engageaka bakonzi ya mangomba te. Ezali mawa komona ke batu bazofinga chef spirituel wana ezaleli ya malamu te. Leta asala makambo na ye na ndenge na ye, lingomba aza kosimplike na situation wana te. Nde yango déclaration esalami awa kopesa éclaircissement. Lingomba na biso etindaki mama Mimi te. Papa Diange ndavant atika biso asalaka libonde le 6 avril. Na libonde liwana lobi ete ezaleli ya batu. Ndenge tosalaka mabe. Toko kanye, toko kanye, toko kanye, toko kanye, toko kanye, agaye. Mamoyo. Nakanisi bandeko oyo bolandaka biso partout bo comprendre déjà que nkamba ndenge tolobaka nkamba eleli na monoko ya mboka. Nkamba tanto lobaka nkamba tozoloba mboka ya nkamba te, mais tozoloba batu oyo baza kuna oyo baza koluka ko détruire église Kimbangisi, nde tolobaka 3 égale à 1 système wana nyonso ya mabe yango to identifie comme nkamba. Donc système wana eleli na monoko ya mboka. Nakanisi bato bozolanda bo batu mingi pe balandaka na bango te, usenga to expliquer bango dossier moko eza ko circule qui internet. Mama Kimbangiste il y a 3 égale à 1. Mama Kimbangiste il y a 3 égale à 1. Azalaki akwei na likambo moko en tout cas ezo pesa mutu nyonso azana motema ezo pesa pena pasi. Donc azalaki nommé comme assistante ya gouverneur. Alors Nengalaki nommé comme assistante, il y a gouverneur. Nzo kande bon, awa, tozoloba, selon ba rimer ndengezali. Nazo confirmer le mokote, mais nazoloba, selon ndenge ba rimer ezali. Po, nga la rasole kam nazala ngo sirte, na websa bino ke na ngo sirte. Nazoloba kaka oyo eza koloba makuna, na oyo totali na vidéo. Vidéo ezo circulé pe déjà. Donc, il paraît, azalaki na relation moko na vice-gouverneur. Siko vice-gouverneur avant na enera aboye amona mama Mimi abengie oya Kimbangiste wana. Tango abengie ye pa keit ezalaki sikola ndako gouverneur wana. Ndako gouverneur wana ezala lokwa ndako me eza ba bureau eza kuna bat basalaka kuna tout ça ndenge ezalaka. Bon, et tombé que azalaki ye moko gonani mama Mimi wana. A mon aboy, vice-gouverneur à côté, tout ça, allez. Masole bandit. N'est déjà vice-gouverneur a dit que oyo, moko te coopérer na biso. N'est na répondre na la vidéo, maman vice-gouverneur na vidéo tout le monde que alati teni, mais teni alata que la teni à dents. Parce que dans la vidéo, elle a tenu à dents. Alors, c'est quoi l'histoire comique brisque malamo que maman Mimi a quoi accusé que Alinga qui a violé. L'histoire en est pessi penda matata donc il n'est pas bon na vidéo. Batona ma moni vidéo on a tes autres circulé dans WhatsApp. Na wasala mwana mwa muke na WhatsApp parce que nkamba et réagir na audio obino bauto yoka wana kamba et ça les réactions. Alors, batu nyonso, ba Congolais, partout na mokili, ba Africain, batu nyonso, ba na motema. Ba monika en tout cas, mama wana komo na ye mama Muyita, Facebook na ye pedali mama Muyita. Assistante ya gouverneur. Donc, a piéja qui est penza. Parce que vice-gouverneur,
donc azolela pena na monoko ya mboka na teni ya dan na video na ndenge ezolakisa azolela ye kuna azoloba siko abi donc siko yo lingo olobaki ngai na yo siko nanu tosala nanu relation te oh ya wapi wana ya azowangana abi siko vice gouverneur azolela wana bido bolimbo boma ngai donc boyokani donc bo piéger ngai donc azolela wana mais eloko ezokamwisa bato nga na koloba mama munene nde wana so balemba viole yo quand même mutu azolinga viole ya kotikala na teni ya dante ke aza bilamba te atikali ndenge wana et puis mpe so otali na temps wana oyo discussion ezali na temps wana bato ya aner bakomi wana na policière wana tomonaki wana donc ezalaka lokola ke makambo yango ezalaki neti mwa koyoka na moyaki na kati wana selon ndenge oyo misu ya kibomutu ezomona donc bato nyonso bazokondane mama wana alors et puis afilme yango ekoyimba na moko na bareseau sociaux epanzani donc voilà afilma alors selon barimer kaka ndenge boyoki nkamba esali réaction wana bato sikoyo lokola mama wana akendaka na nkamba aza na bafoto akangami na papa omonika na lingomba na biso alaka soki mutu aza na mwa poste moko boya mwa likolo bakomaka neti mwa spécial donc koya na ye aza na basurveillant baza pembeni na ye baproportion na mwa na bafoto bato baza pene na ye ndenge alaka kaka omoni mboka na biso te mwa mapasi ezali mutu soki aza kamaka poste moke mutu wana bakofanda na place ya liboso mutu wana akomi soki aye kotala papa fo baporte fungwama mbangu tout ça donc ndenge wana sikoyo lokola visiblement mama wana azalaki na relation mpenza na nkamba azalaki mbangisi te sikoyo bato nyonso bakongole bazokofinga na ndenge moko ya kosakana te donc baza kofinga mpenza na ndenge moko ya kosakana te oyo ke bon ngai bopinion na nga personnel na komona ke mama wana aza na rien à voir na papa Simon Kimbangu Kiangani papa Simon miya azalaki mbangisi papa Simon Kimbangu Kiangani etanki tata soki mwana aye azala aza na poste azala na poste te soki alingi kokanga mafoto bakokanga mafoto soki alingi kosala oyo bakosala eza nango problème te aza mwana papa Simon Kimbangu Kiangani azali chef spirituel mokonzi ya bato nyonso visiblement eza nango problème te donc wana ezali opinion nanga nandimi nanga pete ke nkamba etindaki ye po asala makambo oyo asali na lingomba toyaka kosambela bizaleli oyo tozala nango personnel ezodépendre na ndenge mutu aza na kati ozomona na lingomba bakoteya wana ezali point d'interrogation parce que lingomba lelo ekoma koteya haine na lingomba bakoteya bato ke botika kosala mabe botika kosala boye lelo so tolobela ngo na badutu moke parce que tomonaka na ndenge ya bandeko na biso ya lingomba ya 3 égale à 1 bateka pena haine ke kolinga mutu ya boye te kolinga mutu ya boye te visiblement ozomona alors mais na ka oyo tondimi te ke kuna bateyaki kende kosala ye boye oyo ezalaki kumoko boye eyokaki na nkamba donc wana kote wana nkamba réagir na ndenge moko ya normal mpona kolakisa ke eza na rien à voir na nkamba ke o papa Simon boye même si bato baassocie yango moni wana ezali opinion nanga personnel nga nako kozwa yango te nakomisa yango lokola ke bon lokola conflit eza na église tozwa dossier wana ya mama wana toloba omoni ndeneji bato mosusu bakoma omoni en tout cas résolution omoni makambo oyo ndenge mama oyo azwami na makambo oyo asali ça n'a rien à voir na makambo ya résolution eza na connexion kuta ata moko te en tout cas vraiment bato ya résolution bakomi na suka nzambe résolution te oyo eza makambo ya résolution te mama wana aza na bizaleli na ye na ndenge na ye na makambo oyo ye asali selon ye tokodéveloppe mpe makambo mama nguma awa tokopesa mwa baexplication toloba mpe makambo ya papa Matondo Mbiyei azongi lisusu na media papa Matondo Mbiyei oyo tolakisa bino makambo ya scientologie papa Matondo Mbiyei makambo ezongi lisusu alors mais même si tolobi ndenge tolobi wana eloko tokopesa baexplication eza nini nakanisi bino mo bomoni lelo oyo nkamba nde tolobi nkamba lelo baleli na monoko ya mboka mpona nini parce que likambo moko esalami oyo eza kolinga kobebisa image ya chef spirituel mama wana ka asali makambo na ye mais ebandi koya ye kole na papa Simon Kimbangu Kiangani bato mosuku bazokoma kuna surtout oyo mama oyo en plus awuti pa ya tata wana lisusu wana ya tata wana ya boy na boy ba commentaire moko mabe bato bazotya
or papa aza na likambo moko na makambo wana te mais likambo yango elandi sikoyo eyekokole nanganisi place sikoyo bato ya nkamba bazali omoni ndenge sikoyo bapesi baexplication video ezali video yango ezecircule soki nano omoni yango te na otindeli ngai oluki ngai na whatsapp na numero na ngai 209 640 79 87 oluki ngai na whatsapp otindeli ngai message na whatsapp epuis ngai na otindeli video wana bato bazotala yango deja video wana epuis na oyo ndenge gouverneur ake bayambai na gouverneur oyo titulaire na ye vice gouverneur ake bayambai na gouverneur na oyo papa Katembo auti oloba na ndenge na tie na audio eza mpena video mais nazwi tante naza na makambo so na osala nazwi tante ya kosala montage comme ça nasala ndenge nasalaka wana bien nakota na blue jean na lakisa bino ngo awa donc nazwi mpena tante na ngai nasalela omo mwa vite fait ozomona donc wana tinde bino mo bomona ndenge nini papa Katembo bapesi explication mpona koexplike ke mama wana aza na rien à voir mais siko moni nkamba comme na position ya défense yango na olobaka ntango ozolakisa boye talaki 4 eza kotala pai na yo ezalaki mosika mingi te tomoni bapapa po baleki awa basali bemission koloba makambo ya lokuta kaka Katembo oyo azoloba Katembo le Terminator. Moni nzambe ndenge azalaka. Donc, soki nzambe aza na ngambu na yo, faut à l'aise. Akobundela yo nyonso akobundela yo. Tala lelo, tango bino bozoluka ko salir image ya bapapa ya mokoto. Na makambo o bino moko boyebi ke eza makambo ya lokuta. O bazwi magie. Bato ya soloka. Basali impact soki na nani tout ça bozoki na ba RTNC pona kolobango tala lelo yango wana euti kuti na bato ya 26 te mbala moko bouf likambo moko kaka mutu ya kuna asali ezoya sikoyo ya kokole chef spirituel ezoya sikoyo ya kokole lingomba bokomi sikoyo na position ya défense ote bosala boye te bato baza kofinga chef spirituel bato baza kofinga chef spirituel mais bino boza kofinga bandeko na bino boza kokosela bango makambo bomo siko ndenge sala tokokani 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 omo ndenge salaka place siko bozali bomoni ndenge salaka siko na kanisi bokozonga lisusu na ba journaux bokene kopesa ba explication tala biso te mama wana ya pembe wana linu na katikati ya te wana mama wana kutu biso toyebi na biso ete mama wana yazaneka kenda koluka mbongo na ye kosala na ye mama wana toyebi ete omoni siko makambo ndenge ezala bomoni siko ndenge esala parce que batu oyo baza ba congolais normal baza koattache yango kaka na nkamba babi soki lingomba oyo yaka na haine boye yango na babilo bosule tosala yango même na kati ya ndako na yo oza na bana makambo oyo ozosala na bato ya libanda bana no bazokopie soki bana na yo bareproduire bameme makambo kokamwa te mama wana mpe soki azwini moto ya makasi ale anyokola kaka moto parce que wana ezali donc konyokola moto yo so mona yo mama ya mokolo boye ebongo intimidation ntango balobaka nakobenga mbila okoki mpe koloba bongo akona ndimi akotika soki oyoki tata wana ndenge azolela mpenza omona minaki bapiege kopiege yo oza mondimi epuis mpe ntango balobi awa lere nkamba alobi toyoki te ke mama wana babengani ye libanda lingomba parce que le fait kaka ya kofilme moto aza ni eza déjà infraction ti tomonaki mama Francine Dibacha awa mama Francine Dibacha na maloba kaka ya pamba oyo alobi ke kokabwana eza bien te ndenge makambo bato bazokende na ba RTNC na babengani libanda lingomba mama Francine Dibacha libanda lingomba mpona kaka kopesa conseil yake batika koleka na ba RTNC eza kopesa lingomba soni mama na balongoli l'église libela ebongo oyo même si dossier boyebi te est-ce que ya solo ya lokuta mais ye a filmé mutu aza bulumbu ye a filmé ye et puis azoloba vanda wana yo kozala wana ye boyo tout ça zosala ba commentaire na ba dièse sikoyo tango balobi toki te ke babengani balongoli libanda lingomba ozona biloko wana deux poids deux mesures et là kamba et comme la position il y a défense ozomona attaque moko eutika kotenga la pa mbala moko
moni siko ndenge salaka balatisa yo veste moko boye ya yo te osantiri ndenge ozomona ngo katembo sikoyo tozoloba awa makambo tozoloba awa lingomba eza na nini te papa wana susu aleki yo na bango ka balobaki te biso lingomba na biso ezali ya boye te bato ya soloka tolongoli bato ya soloka ebongo bato ya kopiege bato na bango na nde moto omoni babimeli na nkamba bato oyo mokili mobimba tolobi bien sur 100% ko to au moins 99.9 bazomona ke mama wana asali eloko moko mabe mama wana asambelaka wapi na 3 égale à 1 bazomona biloko wana mama wana asambelaka wapi na 3 toyebi ke boko se défendre sur boko est-ce que kuna nde basalaka est-ce que bona tout ça omoni biloko tangu yo ozolinga konyokola moto yebake na ba même manière yo ozokende ekozongela kaka yo lelo oyo makambo ekendaki na RTNC mpona koloba bato ya soloka biloko na bato bazokipe konsulte makambo bato bazokipe mingi eza oyo mama oyo ya kimbangiste ya 3 égale à 1 kokende konyokola parce que omoni mbala mosusu mpe biloko yango yango oyo ntango bato bayaka na église ezali mpona baya koyoka mateyi mpo mateyi wana ebongola bango soki bake libanda bareproduire bizaleli ya malamu e bato ya mokili mpe bakopie bango même si makambo nyonso ekochange te mais moto oyo aza mondimi ezaleli na ye ezalaka kaka ndenge mosusu mais sikoyo soki mondimi aye na église azoremarke pena ke oyo ezaleli oyo ezosala mawa ezaleli ya haine koyinana kokabwana konyokola bato koboma bato kosala makambo moko boye oyo ke bato ya lingomba bako kosala yango te mutu nyonso aza mutu ya mokili oyo ayebi ke kuna na église nde bisika bazwaka kobikisama na église bayambaka bato nyonso na église mibeko ezali me na église babenganaka mutu te tokondima kutu toloba ke bon bino bakoko Simon Kimbangu lokola bomeye kuna église elobi ke boza sikoyo libanda ya lingomba bokoki koleka liboso ya bato te me bokoki koya na bino na église bino bato oyo bosambelaki na 26 égale à 1 o soki bolimbisi moni na lingomba eza esika bato baya kobongwana na lingomba eza esika baya kozwaka bizele malamu botiela bino bolobi bon osambela deja na mokoto oza considéré libanda ya lingomba porte eza ya kofungwana topesi bino dele soki omoni ke bayamba yo bakoyamba na bango yo otikali na yo bokoza banini tout ça porte nkamba porte nyonso eza nango ya kofungwana wazo nga to comprendre tolobi ke lingomba eza na mibeko nango eponi mibeko nango boye na boye mais tango bino bolobi ke bokoya lisusu awa te wana ekomi eno ezolakisa na miso ya bato ezolakisa clair ke eza likambo mosusu yango na place bato oyo bazosoupçonne soki bazosoupçonne ke likambo ebombami na nsima wana eza likambo mosusu eza oyo ezolakisama na miso ya bato te donc bato wana baza na raison ya koloba ke 3 égale à 1 résolution wana eza na makambo ya ba ene na kati ezali besingombe balingi bayombe te tomona yango makambo ba conflit tribal wana parce que soki ezalaki makambo mosusu eza na nsima wana te tonga tomona boye te epuis mpe ntango bobino botalaka makambo ya conflit ya église kimbangisi mingi botalaka yango lokola kaka ke makambo yango ebandi kaka lobilobi awa botalaka kondire mokili ebandi lelo non papa Simon Kimbangu Kiangani maloba oya moya 26 égale à 1 ebe na monoko nani bato baza na mokoto bayokaka mateyo wana epai ya nani mais eza papa Simon Kimbangu Kiangani papa lobi nakanisa tozali 26 bato wana oyo baza na mokoto bazwi formation
matei epai ya papa Simon Kimbangu Kiangani. Ye muta formé bango. Ye muta tei bango. Ye muta lakisi bango. Soki yo zaka na 3 égale à 1 oyebite, ofandaka na poto, fungola motuna yo, oyoka. Parce que omoni différence eza, na ba media mususu eloba makambo na biso. Parce que biso makambo tolobaka toko prouvango. Bomoni bato lokola ba po, ba mabiz, ba lobi makambo yo ba lobi. Et là comment ba ko prouver ça te ba lobi kaka. Osomona biloko wana, ba lobi kaka. Mais oyo biso tozo lobawa, tozo na ba preuve nango na ba vidéo na ba audio na ba photo. Osomona la différence. Ba misusu bazaka koloba loba kaka. Ici to kolakisa bino na makambo eleki 25 ans passés. Yango différence. Yango tozo répéter awake. Soki lelo ebomonaka bato bana ngambo mosusu, mutu a formé bango, oyo alakisi bango. Ezali papa Simon Kimbangu Kiangani. Kaka na ndenga aza chef spirituel. Yende mutu alakisaki bango ke. Likambu oyo toza nango, biso bako kwa Simon Kimbangu, ezali likambo munene. Soki bo séparer biso, tokozwa échec. Donc mutu oyo aza na mutu ezo fonctionner. Oyo azoko zana souci ya mboka na ye. Akuyoka mateya wana koloba, ngana kosimba kaka oyo. Zomona. E bimaki na munoko papa Simon Kimbangu Kiangani. Ke toza ebele. Même si lelo bata 3 balobi ke pa Paul te. Ba boy ba nyonso wana, mais papa Simon Kimbangu Kiangani, ebi toza ebele na mukili mobimba. Ba misu baza na Angola. Donc na Angola papa Paul mutu azalaka kuna. Ba misusu baza na Congo Brazzaville, papa Firma azalaka kuna. Ba misusu baza na Poto, tout le monde ba papa Michel, ba papa Sami, ba mama Christine, ba mama Émilie, ba papa Martorel, ba mama Solange. Ozomona biloko wana. Abi toza ebele. Likambo toza nango, soki bolobi kaka nga moko, wana ekozala pasi. Wana mateya ya papa Simon Kimbangu Kiangani, oyo eza na ba video. Sikoyo bato batikali bakomi na bango yokelaka tembo lingombe elobi boye makambo oyo tozala koloba na bino awa eza bapapa te eza nde lingomba. Mais papa alobaki déjà ti aloba combien de fois tango alobi ke bo séparer biso te soki bo séparer biso tokozo échec. Sikoyo na ba oyo balandi ka tembo naba oyo ba yoka ki makamba papa ya ngenda pe bazoko yoka papa Simon Kiangani. Parce que papa Simon Kiangani alandi kaka ba même matin ya bomoko wana ya ba papa. Siko banani bazana nzela. Et puis pe tangu séparation salami. Patloba ba biso botolobi ke lokola toza na kati ya séparation eloko eko marché ezate. Kuna siko bakonga bato ya bevenema. Balingi ba meka siko tokende na Kulumbimbi. Kulumbimbi solobi Kulumbimbi eko sala mate parce que papa Simon Kiangani alobaki soki bo séparer biso tokozwa échec. Eloko mo to sala ko simba zate. Isko boye bisanga nini eza ko simba. Nini eza ko simba. Bomoni misala oyo sala na Angola. Na mwa tangu muke. Paroisse wana ya golf biso lobi to laksaka makambo oyo eza ya komonana na misu. Ozomona? Yango wana ezomona na misu. Paroisse wana ya golf tango ba papa zaki na biso nanu. Même les batiki biso to mona ba 97 wana ndenge ezalaki salité, ezalaki soki ndenge nini wana. Maintenant ndenge komi lelo makambo échanger komi différent. Mais tala na ba même année tala paroisse tala centre d'accueil. Lelo soki na centre d'accueil. Tout l'accès tout le monde na monte sabino vidéo awa. Chorale mobimba lokola chorale munene lokola jeteki. Ba sala na kota sima kuna répétition ba pesi mu kongo na mir salité prison makala kote kosa. Mir salité nani Guantanamo Bay prison na ya Kiba ekosa. Mir salité. Bakolo batate ke to sala to chata mo pentira. Non. Oke kuna okende kokuta ndenge kaka ezalaka na kala. Ndenge pe eza lelo.
à part moi réflexion moko mike ba pakola vert blanc peinture blanche moko ba cheboye ba tumususu ba flitise ba moni mo mutema pas salté les gimi ba ke ba kati matiti. Mais botali ngambu mususu ba développer ba studio oh papa Fumalong alobaki papa Fumalong vidéo dans internet papa lobi ba koko na biso ba lobaka likamoko soki tata atiki ba ntaba atiki ntaba moko soki yo mwana ozala maele okobakisa ba ntaba mibale to ba ntaba misato ozomona biloko wana biso sikoyo bana ototikali oyo nyonso lingomba ya 3 egala 1 ebetelaka tolo kobandela temple ya nkamba amphithéâtre salle de conférence eza biloko bapapa misato batika soki balobi balongola biloko wana nyonso wana tokotikala bolumbu ozomona biloko wana tokozwa projet moko ya salle de conférence tala ntango nyonso oyo etikali na lere bapapa lingomba ezalaki ndenge eza lelo boye te teknologie ezalaki ndenge eza boye te lelo tokosala tinsani meme na internet bato bapesi bambongo technologie ekomi mpe avancé mais tala ndenge lingomba na ngambo ya 3 egala 1 ndenge ezali donc ezolakisa ke échec ezali bato lere bayaka na lingomba bayaka kobongwana batiki makambo na bango baye mpo na bayoka makambo oyo kobongola bango mais oyo na lingomba ya 3 egala 1 nini ozomona toza koforme lokola balio moko oyo kaka bakoya kolia bato bana kati omona lokola mama mama mimi oyo yo oza vraiment mundimi kimbangiste oke kosala likambo ya ndenge wana toyebi te balinga baviole mpe ya solo balinga baviole lokuta toza na detail wana te mais oyo tomoni na misu ezolakisa ke mundimi akosala likambo ya ndenge wana te ofilme mutu aza bolumbu na ye pene ezomona na yango bulumbu ezomona epi azolela yo ozo kofilme ye deja ozo koloba vovanda na se telema te zala wana boy ye pa azolela kuna lobi donc yo lingolo bangala yo bamba liboso nanu tosangana te yo na nga boye busabi ya wapi yango yo yakala na ndako na nga te ya biso na yaka kuna yaka otala ndako anga ye donc amoninga bato baza bazobako yo babengisi yo pa ya mwana mobali okenda ndako na ye sikoyo oyo na ye kotala ndako okenda na ndako na ye ye aza koavua wana ma ya miso azoloba deja sa abima na yo ondimi mpe okendaka kotala ndako de okeka kotala ndako okomi ozala bafoto kitoko bafoto na miro kitoko lakisa na wow so alinga simina pe kobi alonga kuna ye pe susu esi basala nde wana ozomona makambo wana donc mama wana monika bato loka bazoba donc elakisi clairement ke papa vice gouverneur aza na raison na ye mais na uta koloba ngo ebandeli awa eza na connexion moko te ya koloba ke batindi ye na lingomba ya nkamba etindi ye ke mama yo kokende kosala bongo batindi ye te mais eloko tozoloba leso ya kotire awa ezali nini tomoni ku to makambo oyo montage oyo lingomba ya 3 egala 1 esalaki mpona kohumilie bapapa ya mokoto mpona kohumilie bandeko na bango eke kobeta masolo ya lukuta bato lokola baben bato lokola bapo bake kobeta masolo ya lukuta na télévision na RTNC mpona kolobake baza bato akisi bazwa boye baignore meme ke na ntango ya papa Diangenda bato oyo bango bazwa koakize papa Diangenda atravayaki mpe na bango eske bomonaka video te eza na internet oyo ke papa Diangenda yaki na Niangara mpe alobi makambo donc papa Diangenda apuyaki bato ya bamaji wana omoi biloko mosusu yanga soki oza moto okola zala mpe na motu ya koreflechir ya koraisonne kozala kola oyo balobaka neti mongol te ozomona bato ebele tokomi lokwa bamongol mongol mutu ezosala te mutu asali lukuta basali lukuta moko ya sika lukuta pene ya sika eza komonana nango bafungola pene na sachet boye ozomona bilenge lukuta oyo bafungola na sachet ya sika ezomonana nango mais yo pe ondimi na yo parce que mutu ala kolo lingaka ete ondimi na yo
ozomona biloko wana ondimi na yo lukuta wana mpo ondimi na yo elelo yo tomoni sikoyo nkamba ezwi même position ya défense okomi sikoyo koluka kose défendre makambo oyo bino bolingaki bosala boyebisa population to boyebisa mokili eyeba ndenge bato oyo boye baza mabe me sikoyo tala sikoyo mutu moko mundimi ake kosala likambo na ye likambo yango sikoyo ekole na chef spirituel likambo yango ekole na lingomba sikoyo bokomi sikoyo na position ya kose défendre parce que elingi ezala yango bie botika mpe kaka ndenge wana mutu popesa ma explication te parce que eza bien esalaka bien oh boyo te lingomba etindi ye te mundu mais eloko oyo ya kobenga na libanda lingomba wana me mama wana azomérite kokende libanda lingomba parce que afilme mutakala ya mutu na miso ya bato atia yango na internet même ata mpona wana toyoka mpe bapo balobake mama wana libanda lingomba katembo abengani ye mais peut-être lokwa mama wana azala mwa bapossibilité na ye soko aye wana papa katembo $1000 papa boye tout ça boye tout ça parce que ba gouverneur il y a assistante ya gouverneur donc ezalaka te mpona kobongisa mboka ezalaka ke tolia na biso mbongo donc bazala bambongo na bango ozomona bana balare na bango dossier na soko elingi ekota ye mutu aza wana assistante papa ale mwa mokuwa ezali soko aye na nkamba wana kuna azolomba katembo akolongola te peut-être akolongola ye lokola tokomi kotya pression boye l'air wana sikoyo bakoloba omoni bon quand même mama wana bon en attendant et puis bakolongola ye na ndenge moko ya soin bakolongola ye na soin bakolongola ye na soin nyonso vi baakisation moko grave vi boye na boye to préféré mama ozala nano à côté mwa ndambo ti décision ya parquet ekojuge ke ozali innocente nde sikoyo toko boye na boye ekozala te ke oke libanda lingomba oke libela non parce que mama wana azalaki mbangise moko ya bapossibilité bakosala ndenge wana te fo bakomona mpe gouverneur oyo aza assistante na ye donc voilà lokola biso babi toperde de côté ya présidence sikoyo na bakongo awa toza na gouverneur so tobeti gouverneur mabaku tala kaka toza na problème parce que omoni gouverneur sikoyo aza lokola président na kota bakongo awa donc tala sikoyo tobade ye mama wana azalaki mbangisi eza lokola atio na biso sikoyo toza na makambo tolingi toempêche bato ya 26 sikoyo tobebisa su totikali na eloko te sikoyo soki tobomi mama oyo nani lisusu awa azali mwana ya papa simoki angani mama oyo tokobome boye facilement te bokomona mama wana bakosala eloko te mama wana bakomoni toza mibeko biso toza lingomba ya mibeko mama wana azomérite kokende libanda lingomba le fait kaka ya kofilme moto atikali ni ozomona le fait kaka ya kofilme mutu ni mama wana afaki libanda lingomba me bakosala eloko te ozomona eloko wana mama wana bakosala ye eloko te donc yango wana bisika tokomi lelo place tokomi eza mawa mpe eza pasi mais choix eza te tozokendela kuna yango tolobi tokokani tokokani ingeta tokokani nana mwa ndima yeke bandeko na biso na nkamba wana bakokolela na monoko ya mboka katembo abima wana aredige nini moko rapidement mpona koya kopesa baexplication bomoni esika tokomi yango wana esika tozali yango wana ozomona makambo wana tokokanye ingeta bakei kofabrike meme na mama nguma lelo rateliki bana to bande kolancer appel bobimisile biso mama nguma wapi mama nguma wapi mama nguma donc tozo chasser mama nguma azomona na te mama oyo
baki kozwa mama moko asambelaka na mpeva longo parce que tukwa tozomona ye te bato oyo bafanda na mokoto bayebi ye te bato oyo bazala na ngola bino rateliki tozokontinue papa matondo mbiye tokota sujet na ye nsima awa kala mingi te papa matondo mbiye oyo azalaki na baakisation moko grave ya makambo ya scientologie. Alors mama oyo bazwi ye soki mama asambelaka soki na mpeva longo soki mpe wapi balobi lobi na mwa makambo moko rapidement mama wana aleki na liboso ya télévision mpona kaka kosalir kombo ya bapapa oyo baza na mokoto. Nzambe azalaka nzambe me tala sikoyo rateleki banda tolansaki appel wana me mama wana asala ta interview bazwa telefone liboso na ye apesa repere na ye na mokoto bino rateleki chaîne ya Sony rateleki télévision ya Sony pena Sony makasi na ndenge moko sakana te télévision ya Sony ozomona télévision ya Sony nde na lobaki on liboso tata moko kimbangiste azaka na ngola tata wana akufeli awuti nkamba kala mingi te bakomezaka kala ya sikao tata wana akufeli mwasi na bana misatu mbala moko awuti nkamba kozonga akuti bibembe bafoto eza na internet wana na mwa oka je crois mais rateleki oyo ke kozala ke esala mwa sensibilisation moko boye tata wana basunga ye penza na ndenge moko makasi rien rateleki oyo biso ba témoignage ya lukuta basi mama moko asambaka na mpeva longo mama nguma aya kopesa ba témoignage oyo ezomona ke et puis okomona na video na ba kati basala yango montage banda to banda kolobaki makambo oyo eza makambo lukuta mais boyela biso ba témoignage bozongela biso mama wana ayebisa biso na ba période nini oyo ye afandaki na mokoto ayebisa biso parce que tozo comprendre sur te ayebisa biso yango ntango tolobaki mente papa de ngenda alobaki biloko wana se mente il en restera toujours quelque chose tozomona ekozala na eloko moko boyo koignore yango wana kaka ekokanga yo tozomona biloko wana otala lelo esika tokomi bato bazolobaki réconciliation bafamille base réconcilier na mangomba base réconcilier soki bozokoka ya lingomba te me botika pe eta na famille réconciliation esalama bapapa ya nkamba na bapapa ya mokoto visiblement bakutanaka susu te bino kuna na nkamba bato boyokona botika ata bapapa basala base réconcilier ata na compte à famille comme ça bon totiki na makambo église na compte à famille tout le monde a que papa Zako a bêti moi tout na mokoto ils a fait bien à l'aise maman Micheline a bêti tout kuna na tout ça tout le monde a bloqué wana lokola oui que eza makambo ya lingomba te bon ata na ndenge ya boy kaka na ndenge ya boy mais lokola boyebi ke kuna nde bisike ko sisa makambo nyonso boko tika nini wana salama te ozomona makambo wana yango to lobi makambo ya bapo balobi awa na linga na kota kuna mingi te pona ko dévoiler makambo ebele mais toza ko monter nini moko tozo monter awa pona to expliquer parce que ne lo ba boy soki bo monaka parce que na moni batu so sala be mission bazolo ba biso toye ko cha boye ba msule ba loba makambo ba polémique ba loba bona boy tout ça biso to ko te différence ezali na biso awa na batu mosusu différence ya ngoyo fungola matoi yoka différence ya ngoyo biso awa soki to lobi likambo to prouvaka yango ou bien to koloba ke to yebi nanu te ndenge yango ezali to na to pesa bino nyonso peut-être kolobaka tala ezana ba rimer la plupart makambo to zo loba pe to zo laksango bande ko mususu akoloba kaka loba eloko moko bazo laksa ezati to moni ba po balobi basalaki boye bazongisaki boye mais laksa makambo yo zoloba preuve ezati mais biso soki tolobi ke na nkamba boza koyamba ba chef coutumier oyo bazo senga basala l'école ya magie
To supe vidéo to tie. Au moins le quoi. To supe vidéo to tie. To lobi ke mama Kimbangi se oza proche ya Nkamba. Tala makamake ko sala kuna ezo bebisa image ya papa, ezo bebisa image bato ya mokili bakomi koloba makambo ebele vidéo ezali. Soko chetembe to tinele na WhatsApp. So to lobi ke Nkamba eleli na monoko ya mboka ekomi ko déclarer bon tant to loba Nkamba to loba bato ya Nkamba te to mabele ya Nkamba te système wana. Zo mona système wana. Yango wana to identifier lokola Nkamba ela kwa boule moko boy. Zo mona boule moko boy. Yango wana nde. Parce que omoni ba musuba la soki likambo wana oza concerné te komi kotisa te. Parce que omoni mutu mwinda zalaka na motema lokola moto za de nature zuwa. Parce que mutu mwinda nira zaka bota makana zuwa na ye deja. Mutu mwinda bota makana zuwa na ye. Okomona benake mama moko bo mama aboti mwana na tanga zokola mwana suki ebele. Boye lokola suki lokola banda ko chaba mesh mingi suki katana ye suki koma ko bandela katakata mutu. Ya ko mwana suki ebele boy biso ba oyo azosi. Donc akoma sala la mwana moko zuwa. Yo mwana muki suki ebele boy neni ko biso ba oyo suki tira chaka kitambala mbadi. Moni. Donc mutu mwindo meme na oya ye moko akosala ngo zuwa. Mwana komi na 3 ans tala suki. Oko bana basi balinga mingi wa suki. Siko soka tele mwana nazo mwana yope kamaka mwana pe suki fiera wa. Akela kitandala longole tamala mbadi kotizonga pa chekoti. Tanzo kinbata manjala wa mwana suki likam na ba suki wana abanoloba likamga ozule ya mwana. Yo na suki wana kokata yango. Yo na suki wana. Yo zo tika ba suki na ya milai na salle de bain. Suki pona nini yeso ka longole ekoti wana suki na yana katikate mutu ebandela kotoya katikate mutu ameki ba produit nyonso simba te siko kanda na ye po mutu musu aka pembe na ye ana suki na ye mutu wana ekozala pe mwana ne moko penza asala lezo donc mutu mwindu azala kola bota makana zuwa moko boye otala ka boye ka mutu alingi ka te siko azolukele ba défaut. Tu connais le baba, tu sais le baba des fois. T'as l'innet, on peut amener en tout cas vraiment. L'icolo est belle au table. Si on retourne, yozo tala jomak, au tala kaele, non c'est pas RP belé. Bando bande au tala zo longolate. Mais au linga longola kaka, zo se pénétrer longola kaka, à longolate. Mais azo le globa de fois table, je crois ça. Jin wana. Na jina on peut. Longola. Si on tala aguma bo point. On n'est pas bon à quoi qui est bien terminé à Goumbia. À cause de défaut na niveau moko komonate. Vous avez à cause talo partout à total. L'air yozolo makambu, tam somo makambu lo baki ayoki amo biente. Yango wale ba sala ba commentaire. Likambo ye azo sala la commentaire o lobi yango. Mais le kola wande ko tala ba spe mususu atala ko tala ba komi studio na ba S mi bale. Laksa. Studio na S. Est-ce que ça ande wana? Azo tala ko tala. D'abord, c'est le ta kota simano ni reza pe bien te ya mulili. Balonga kono. Côté na eza bien te. Siko makambo yo zolo ba yazo yo kate. Ta suka le osala commentaire. Ya wana ko na bona mal makona. Ilo mo ala grave na zo mona ngona ya malonga ezate. Siko batu ba yo likamo lo biwana et répondre préoccupation na ye. Tam so bandi lo bibe micro oyo eza na moi problème parce que boy lo wana mona ifona sala fala sala. Siko ko yo côté po abandi ko jijo partout. Azo talabo abia micro azo tala micro on peut ça bien te so répondre déjà les camoro boy mais ye le kola ana zuwa pour muto ya zuwa te a sepelene lokwa moninga yangona exercice ya makasi place balobi bolingo ya ngwana muto ya bolingo akoki komona kolinga pasi ya moninga te ozomona lokwana mutu azana bolingo yango bana lingo ba lobiti bolingo mibeko misala makama misato oyo soki bo néglige yango pasi kusila te mutu azana bolingo okolinga mutu me oseplaka na te c'est normal mais olingaka ye mo seplaka na te et lokola mwana no olingaka ye mais oseplaka na te ozo seplaka na te makama zo sala ozomona mwana moko teti ozomona mwana nazo peso kanda azakula na université place ozo tanga akuna
soka bengi mama na kwa ala pesa te longa na kanda mais soko yoki kaka ke o asala accident mbango no hôpital ok kuna parce que oza na amour na ye olingi te likama be sala na moment na osala makama be nde oza na mwa kanda ozolinga a changer oza na souci na ye po a changer ozopesa ba conseil ye azoyoka te oza na mwa kanda na ye ozosepelaka na ye te na moment wana mais olingaka ye okolinga te likama mabe eyela ye soko yoki basali pola moko pona mabe yo mbango okende kona po sauver ye. Voilà, différence ezali. Mais or, bato mususu aza ke alingaka na ye yo ndete, mais au moins ape asepelaka na yo. Et bato mususu obandika shobo ya kota na mutali boso azo tala ko talo penalty ya talo. Le mususu ke musala retard, mais alinga kote. Ye mutali boso ke no pesa information lukuta. Yo kansi joma kwa na mazolo ba wana kutu. Tala kutu boy na boy. Après si information lukuta. Mais tant qu'on banda show ye mutali boso mundimi pena na ba liboso ye afandi wana ye ozomona ya to sala attention identifier muto azaka pembe na yo na esa lingaka yo bia sepelaka na yo alingako kaka ou bia sepelaka na yo identifier ba o kaya ke alingaka yo mais onira zo sepelaka na yo te so comme na capacité ko identifier biloko na mbale est difficile pour o se préoccuper na makambo mususu. Parce que yo sala o yo sala po yo yeba résultat nango eza bien ozo sala na yo ba muso za na vision na yo moko boye mutu mo ba linga yo te ayo biselo bango pas décourager yo ozo kansonire ka zo conseil ndo ka ba linga ko te alingi po développer ata mukete mais mutu mususu alinga ka yo mais azo sepela na makamu na yo te mais ayebisio likambo so linga OK tout na opa ayebisio po alinga ka yo mais au moins pe ayaka pena pa no penate mais après ça azalaka soki ya pesio conseil zo mona neti onire azo kota opena na kati yango muto na mona remi te même ndina zaka mais alingako alingi opena alingi mabe ponote mais mona ka ya pa no pi ming te tam so polo ba tro ayaka ming pa no te polo ba ming mais azala na bolingo na yo ngoso bo solo na ye mona oyoka bilo mo aloba na oneti chako ni kimya mesha ya zaka asa clair na yo po ayebisa yo chaka pe moi parfum comme cher hein olikia wa lokola sola ntaba mbali yo siliki mais ok pa mususu oyo bazolo bana makamande ngona te ozoma bloko wana siko muni nyamukili siko oza mingi na kanda na ye ye de mutalinga ngayo mususu akoya biso wana mbala moko te me akeko tonga yo oyoka mama na soka lekia zela ka toza surtout ke dimanche zela alekelo awa achaka parfait moko bo mama nanga posa ko sanza mama na mama kingani posa ko sanza na ebisa yo nede soka chaka azokango wapi mais so bokutani mama ochaki bani ebongi na monaki na photo tango lekaka ngai ba msupena azoape photo atie na internet nzambe moni donc mokili eza ndenge wana yango bomoni wana ntango ozosala likambo na yo kose préoccupe na wana o bato bazokokanisa te na lingomba bato bayaka koyekola makambo oyo ekobongola bango mpo bazala bato ya malamu bazala valable na société mais oya biso ya lingomba ya trop egala bato bazokende kuna mpona kokende koyekola makambo oyo bakokóma nango méchant otala ndeni ndeko na ngai nako motema makasi boye kasi bazolakise ndenge wana soki atembo azwi mikro makambo azolobaka makambo moko boye ya mabe ya haine ya nini tusa yango bomoni lelo tokomi pa tokomi papa Matondo Mbiyei oyo asali su video papa Matondo Mbiyei abandi video oyo mutu bazwaki na makambo ya biloko ya scientologie eza lokola ndenge bandeko babaki makambo franc-maçonnerie wana franc-maçon toyebi signe ya franc-maçonnerie eza compas na nani tout ça batia na cercle boye ndenge na triangle na compas babiloko signe ya franc-maçonnerie oyo toyebi imaginez que pasteur l'église Kimbangisa telemi sima na ye na place oyo azopesela discours signe wana eza na sima wana eza clair izolakisa donc papa Matondo Mbiyei wana biloko bazwila ye nango yango wana
namoni caméra ekati awa na changer batterie oyo bolembi ici quelques minutes na changer batterie na quelques minutes awa nazonga lisusu. Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, fondée en Kamba le 6 avril 1921, siège international. Mise au point sur l'actualité autour de la situation au gouvernorat du Congo central en RDC. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est avec regret que les fidèles et sympathisants de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu ont lu comme tous les autres fidèles des autres confessions religieuses, comme tous citoyens congolais et expatriés résidant en République démocratique du Congo, ont lu dans les réseaux sociaux l'actualité autour de la situation à l'intérieur du gouvernorat au Congo central. Ici, nous voulons tout simplement préciser que cette situation n'a rien à voir avec l'Église kimbangiste, encore moins à la personne de son éminence Simon Kimbangu Kiangani, parce que l'Église kimbangiste est apolitique. Eza ba papa te, eza lingomba. Eza ba papa te, nazo koyebisa bino, po ani bino bolingo yoka te, eza lingomba. Eza lingomba batata na mama, please, 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 boyokela nga eza lingomba. Yango tolobi, Katembo aleli na munoko ya mboka. Comme ici on a position, il y a copé sa explication. Vous avez ba biloko wana. Tango za koluka ko boma mutu. Papa Simoki ngana lobaki yango. Soki ngai na sali bandeko nanga mabe, ezalo kwa nazo boka soyi, ekozongela nani? Bato bazongisaki na centre, video ezali, ekozongela yo. Vous avez biloko wana. Oyo eza makambo joma ka fabriqué te. Omoni mutu ya mayele. Mutu ya mayele alinga azalaka mutu ya kenda koyeba makambo na source. Mutu ya azana motema ya bolingo. Akokende koyekola makambo na source. Yango mona biso ndenge ezalaka na makambo ya media. Soki likambo esalami bakization moko ebimi. Toko kende kozonga na source totala na makambo balobi place nini ba défaut ezali. Toke ko timola tozongi na archive toke ko luka. Tolingi to yoka makambo wana o ba lobi wana par exemple totala lokwa makambo papa Ben alobaki. Makambo mabiza lobi. Akoloba makambo 100. Au moins là msusu 70 bien 80 eza ya lokuta. Mais akoloba pe 20 ya bien. Oyo pe keza ba vérité. Nyonso ekozala ba vérité lokuta te. Ekozala pe na mususu pe au moins là msusu 3 ta kutu 3. Eza mabe siko bo étudier les 3 wana. Est-ce que les 3 wana moya ko bongola ngo ezali? Les 3 wana est-ce que photo keneka to écrasango po ebimina munoko Satan? Nenga siko zolo bao. Bino pe na 26 bozana bino pe na koyoka na te. Bino pe na 26. Siko so to fandi bo na lobaka mimi to ko wanga na ngote. Bino pe na 26 kuna bo na ba bino na 26. Soki mutu azav mana molimo nzambe ya solo ko be oui, mabe ezali pe. Mabe pe ezali. Parce que bato baza parfait. Vous comprenez? Bato baza parfait mabe ezali. Mais solution eza nini tango mabe ezali? Il faut salani. Vous comprenez biloko wana? Différence ezali, na mutu azo reconnaître que mabe ezali to bongisa. Na oyo amoni que mabe ezali te to bongisa pe te. Vous comprenez? Tozana biso bien
or mabe ezali parce que to bandela ki boyete to bandela ki esika moko l'air ba rimer wana ebandi na ba nungu ebandi ya ba séparation papa Simon ki anga na telema ki liboso aneko te ya contre ba makambo wana bato bakanga makambo wana soki yo koti kimbangisi okoti église kimbangisi kala mingi te awa oyebi makambo wana te mais tuna ba l'action ba archive yango monaka tous les combattants na lobango bien omolebe solo ba makambo awa batu nyonso oyo baya kobundisa biso bakala na nzela sauf rien donc batu tout oyo baya kobundisa biso lokwa to na vérité batu na bamelaka pema bakalaka na nzela ozomona biloko wana tomonaki ya papa to bandia yaki awa bandi koloba makambo azoloba buzoba azoloba makambo ezanga tina tout d'un coup les trois Facebook wana kotiela motema pouf edoki abandi kolelela batu ya motema mabe ake sikoyo eza susu ba direct na Facebook te ekoyo ba direct na YouTube or na YouTube azaka audience te batu batalaka ete na YouTube akosala vidéo lelo mona kaka esuka jamais comme na ba 500 vie esuka kaka ba 80 so tala ba vidéo comme on so 10 personnes batali yango 200 rarement po ezwa lokola ba 200 fois tanga komba Jomak a critiqué papa Martorel on a eu chance que afin de boiseau réfléchir sans attaquer mout parce qu'il y a une identité té batu baza bazo baté ba dit que muto aza déjà aveugle siko aza na volant faut za la zoba okene matana bisa ndemwana mwe melake muto azo posa kota asimbi boy siko na alati lineta mwindo azo simba ebisi muto bis na ngeza kwa o bis akotsobo asimbi o kota passager nazo faut na kende kote ya liboso kuna akoti boya ya simba yoki volant amati OK bato basilo mata kuna siko bata donc ngam nazo l'action person ko bato okita on est là papa to bani aveugle aza yebi donc perdu yemoko perdu amayo wapi akenotiko wapi akomemona bismo ari no beta na kuna na miri yango moni lokwa bato banotaka makambo wana bakolande bakolanda ye bazaba oyo batuke bango moko pe baza perdu aza pe aveugle ayebi te wana aza aveugle banalise moko bidon eza na sens te mutona makolote lelo akokumisa eloko lobinguna attaquant lobinguna ko attaquer donc aza na adresse te aza abunga nzela aza na nini te to ba bien que batu belé bana trois egala makambo ba seplaka na ngoti parce que na kondima na bango baza ko reconnaître pena que église kimbangiste ezo ko tambola malamu te ezo senga bo moko bo eloko moko esala mapo makambo ezala ndenge ezalaka liboso na tango ya ba papa ebele bana trois egala ba kanisa ndengwa ebele pe baza na 26 wana balingi na bango pe makambo ya bo moko te sikoyo toza éparpillé boy ezo kipe na ngote ko po mutu wana asamba na 3 égale à 1 de mutu wana za mutu mabe non ou bien so pas azaka na ngambu ya 26 a se trompa ki na adresse ozomona soko tali ndenge mutu akanisa ka makambo ndenge na ye amon la ka makambo oko remarquer pena ke mutu yo alingi séparation ya ba papa ozomona batuna batu bana ba science na bango moko boy bo kanisa te ke soki tozongi bo moko batu baza su batu te batu bakotika la batu ba makambo oyo soke salamaka onga nazo bana mine bokanga makambo lingombe kozonga nango bo moko mais bokanisa te ke soki lingombe ezongi bo moko nde batu bakolongwa batu nde batu bakolongwa ki mutu mwindu parce que tobi batu mwindu na minde to ndenge moko te donc toza différent na ndenge moko to sakana te na ndenge ya ba ko traiter ba conflit na ma belé batu to kotiga la batu na tangu ya ba papa misato ba makambo ezalaki batu babandaki pe kufunda makambo batu babandaki pe kosala makambo ba conflit pe ezalaki mais ba papa bakanganaki balingaki te makambo ya libanda eya kokota na kati na bango misato bazalaki bomoko yango na ba réussisaki kosala oyo bango basali yango na exercice oyo makasi oyo ba papa batikelaki bana na bango ba papa bazalaki 3
Mais sikoyo papa baza plus de 20. Ndenge baza plus de 20, donc Satan akosala nyonso pona aluka ba makambo ebele na kati wana ya kotia bango bazala bomoko te. Ndenge papa balobaki na bango réussite na bino eza soki boza bomoko botamboli na likanisi moko. Soki makambo ezongi nango ensemble batu bakotikala kaka batu. Ozomona Satana soki azali toujours bakoya na babiloko moko boye oyo ndenge na ndenge kaka oyo ekozala kaka keza bien te. Yango wana bamakambo nyonso ezosalama po yo mwana nzambe ozwa mayele ya tangu wana sikoyo oyeba kodissocier wapi molimo te. Wapi mutu asepelaka na nga, wapi mutu alingaka ngai. Wapi mutu alingaka ngai kaka me asepelaka na ngai te. Oyeba kosala ba différence wana nyonso. Elingi koloba te ke soki mutu wana aza ndeko na yo ndefo akotaka tina chambre na yo. Eza na bato mosusu mwana ozana na problème na ye te, mais akokota tina chambre. Toloba chambre ya ndenge ndako te, ki akota tina fin fond ya makambo na yo. Mosusu même boza même tata moko mama moko. Mais au moins mosusu ozana na confiance te lokola muninga na yo moko boye. Na yebi bato ebele asombi terrain na kin na nzela ya muninga na ye, mister, camarade. Atongi ndako tinda esili. Ata ndeko na ye moko atata moko mama moko ayebi yango te. Atindaka mbongo pa ya mister na ye wana. Tinda esili lelo ndako wana eza na locataire na kati. Bandeko baye koyeba ngo après ndako se esila. Mbongo ndako wana ezo ede bango moko pe kuna kaka ndenge ke ya ko ede bango biloko mike mike. Ozoma biloko wana. Mais à analyser ta famille mais mutu asaili kama na kutu muta famille na été. Asa na confiance na ko leka kutu batia famille. Ozoma biloko wana. Donc nzambe akosala ba makambo mosusu po efungula yo miso tangu bakopesa yo musala oyo esengela ki yo sala yebake awa to sali berere. Na conflit oyo pe eza ndenge moko. Eza na makambo ebele oyo ke eza na 3, eza na 26. Batinyo so si bazus koma yele. Babike te oyo eza bien te. Oyo eza bien te. Donc soki to pesa mili musala oyo poto sala, en tout cas to za l'obligé ka to sala ensemble. Ou bien tala ba koko na biso ndenge bango basalaka na tango ya kala. Batambula bo e ba lekisa ki 20 ans na kati basalaka eloko te. Donc biso so to za lokola bango te, to sala lokola bango te. Au moins ba komi ko apprendre makambo, to komi lokola exemple moko boy pona bango. Ozomona makambo wana. Esika muto akwei na tongo oyo ozwa na poko otali libulu ya lakao. Bino mozomona teke ndenge makambo za ko évoluer ezoko kende bien te. Tango ozoloba likambo foko prouver ngo peti. Biso ozoloba ke bo moko yango ya ko avancer bino. Bino te bo moko te. Bo wapi avancement. Ezate. Avancement moko ezate. Tozo kende esika moko te. Discours na biso zali bomoko, réconciliation. Donc ce qui yo zappé moi na nzambe, moi na papa simo kimbango. Oko appuyer kaka réconciliation ko bandana na yo moko. Ozomo na bloko wana. Donc oko permettre bato ba koya na matei moko ya bokabonité. Bato ko bakatembo. Katembo ye wana lelo siko baleli na mnoka mboka. Katembo baleli na mnoka mboka. Alo balisusu makambo 26. Bazali batu ya soloka, bazali batu ya boy na boy, bazali batu. Yango wana zolo batata to mama, yo mtu za kotala zala na mayele. Mayele o ya mutu e fonctionner mutu na ye fonctionner. Kozala zo bate. Ozo silanda makambo nzambe, mais mutu na yo pe fwe sala. Ozomona. Mutu fwe sala. Napesa un exemple là. Il y a mutu tellement qui zobe leki qui zoba. Bazo l'accès likambo ba pesi na be exemple mais le kola qui zobe leki azo comprendre kaka te tellement qui zobe leki.
Maman moko. Babi na 5 moins 5. Azo comprendre. Bazo expliquer 5 moins 5 égale à combien? Azo comprendre. Moi ne m'attends ça bana gardien, hein, bazui banani. Bazui banani, babi bon. Et là voilà, aussi biloko 5 au che ao. Moni biloko 5. Bon, au longoli ba bouchon en a 5. Et au tika la boni. Azo comprendre te. Azo yeba pe ko comprendre réponse te. Mama, nazui ba micro oyo 5 na che awa. Bon, na yesikoyo, donc pour nous comprendre 5 moins 5, na longoli siko ba micro wana 5 mama. Na longoli yango 5. Na che yango 1 2 3 4 5 na longoli yango et au tika la combien? Maman là, azo comprendre kaka te. Siko bi OK, lokola maman oyo alamba alingami mikate tozo mikate. Abichali boko boy. Eza lokola na cheli boko boy, hein? Moni sikoyo. Donc na che mikate 5 awa na maboko na yo. Sikoyo na azui mikate wana 5 na longoli yango. Nini kotika la wana? Maman Natalia kasi mafuta. Wewe asiliki pe kasi mafuta. Ozomona. Moni niveau ya kizoba ya bato mususu. Donc bango ti lelo bazomona nde mafuta na liboko. Donc 5 moins 5. Donc kasi mafuta. Ozomona. Kasi mafuta. Azo silika pe. Yango makambo yo sala na bato bakimbangiste mingi na mutu. Koyeba kusela, koyeba ko dissocier wapi spirituel, wapi matériel. Wapi place katembo, akomisi lingombo la compagnie na ye. Wapi esika lingombo ba papa batam batika ki biso banini tout ça. Kasi mafuta, azo silika pe. Kasi mafuta. Ozomona. Donc ye balongo li 5 wana loko tikali wana te, mais ye azomona ne mafuta tikali. Au fait, par exemple, dans le réseau pour ma foot est ce que mi kate aussi mi abo, mi ma foot am de tigala là. Donc raison na yé, donc azomona ya azomona ke azana raison na ndenge ma foot tigali. Azomona donc amoye na ke ma foot tigali, o tali pebo, oui, ma foot tigali. Mais ba tu musupe ba tala bi oh, mais yo zo condamner pas ma boy, c'est quoi ma foot. Donc mais nga question nga dala ki 5 moins 5. C'est quoi to longoli 5 mi kate. Donc ya azomona ma foot tigali. Azomona yango azomona bato bazo tala. Batu wana bako ngona siko oh yango mutoyo yango bato eske bato comprendre ma modo le ka mama nguma moko abimika abweka mama nguma siko to lo ba bien oyebi mutu moko asala kana ratelki yo zaki mbangisa ya 3 ezala bokindi bokomela bango papa la mère wana bokomela bango papa la mère jo mala to koni ko ba makambo to kotika ngote tina 1900 combien ti boko bimisla biso mama nguma. Pour na makambo ya ba po banene oboza la calme les réponses na bango ya soin ya propre o to ko monisa nyonso wana kitoko mais mama nguma o akoleka boy pamba te mama nguma leka ka facile boy mama moko ba fabriquer place moko boye mama wana yeka kambala moko akola na mokoto batu nyonso ba vanda na mokoto ba yebi elonya mama na te mama na bimika lokola dessin animé ba dessiner place moko boye ba pesi vie mama wana bibi. Nama na lubi ngana kola na mokoto na âge ya na zo batem na âge ya 10 ans na âge ya 13 ans na kendaki na nani et puis soko yoka ndenge ya zo lobela omoni biso bakimbangiste to zakana ba maloba na biso mobo to lobaka soki to lobango muto na musupe soka lobi yango alobele pe mabete mais okoyeba ke biso bakimbangiste to lobaka bongo te ozomona lokwa papa biso lokwa o sa référence ya papa de lokwa papa de ngenda to lo mingi fuma longo ozomona bloko wana bakimbangise baka na ndenge na maromo boso ba waka ba papa ba lobaki ba papa ba ngomiset ba lobaki ozomona na uto tala papa de ngenda to sengi na papa de ngenda o telemela biso comme ça to pesa bino modi to sengi na ba chef spirituel papa de ngenda a telemela biso to pesa bino modi ozo sang eza ndenge ya bakimbangise te ozomona eza ngana kola ndaka papa de ngenda ngana kola donc na ndenge kangela kitambala na ndenge ya kolobe soka za mama na ndenge ya kolobela ndenge oyo ndike zo panda te otala mutu moko soka azo loba soko za en face na ye soko za kimbangiste donc babiloko mo ba koloba o pe alobi ne pe mabete mais yo moni ke zo fanda na place na ngote
Goma blo wana. Yango monaka bataba FBI. Donc ba biso boy, ça na ba FBI wana. Donc to kanga abattre facilement ndengwana. Ozoma lena osala investigation, bo ne to benga na red flag. Moni, donc tango za ko interviewer mutu wana kaka mutu akopesa yo ba question oyo ko poser ye. Parce que yo poser question yo, oko remarquer na réponse na ye, apesi yo question mususu. Que on irait à l'action que place au likambo ezali. Ce que yo ko comprendre que azokima wana place au likambo ezali lo timoli. Tango o timoli ya comprendre que place au problème ezali. Ya kwa mutu azokosa yo. Mutu azokosa yo, soki opposé au mona akoma mal à l'aise. So e kaukina munoko, akoma kulinga ko kwanza boye. Bien mona na mutu soka chebo. Poni mutu soka laksa mutu azokosa, azokwanza boye. Donc eza signe moko akomi nerveux, liboko na ye automatique ko sala lokola bon moni ba signe wana nyonso. Donc mutu azoloba lukuta oko remarquer. Ataka lokola ben wana. Tango batuni bon ndako wana ya na Angola est-ce que ça na ba carotte yoga bon siko nani kobamuka kobam angai na wa développer makambo bebela ya ko bebisa makambo nani na bimisa na l'air ya documentaire wana mais toujours kini malembe to koma kuna souci na biso ezali bon moko et réconciliation. Soki bato yo baza ko telemela bo moko baleki ebele bato yo baza ko bunisa ba koma muke e bato wana o ba telemela bo moko fois na 100 fois o lo balika muno eza vrai ko banga te eza na 3 eza na 26 yo za na raison na makambo o telemela siko zo banga ni zo banga ni nakanisi lelo yo toko comprendre que musala ya nzambe soki otelemi noka vérité na yoka mte olongisa yo bato bako sala nyonso ba nyokola yo ba humilier yo ba funda wana makambo yo yebite mais yo lokolo za na vérité okolonga kaka yango na lobaka biso kwa to lobaka vérité yango moni soko okoti na internet izaka na page moko oyo ba makambo ya église kimbangiste que il en a top plus de 4 millions de vies, plus de 4 millions ba non kimbangiste ba kimbangiste ba tu ndenge na ndenge ba tona ba zoba te ba tona ba yebi ki kuna vérité ezali tata wana loba mamba vérité aloba mamba solo otomona soko ye na polémique oye ko attaquer biso 2 3 au mona batu balandi muke ba buzoba ba otiko na se ba ko bwaka ko bamba na se lokole lo mususu ozomona mwana nzamba azalaka constant o conseil pe gratuit na zo pesa lelo momoni makambo be salami na gouverneur wana yango wana lelo système ya keba système ya keba koloba n'importe quoi na téléphone te même si oyebi ke muto na osola na ye aza mutu na ngai non ko sala bisalela te yeba ke caméra ezo filmer quelque part koloba pe bilobela te po ezala difficile wanga na makambo eza na image ou bien eza na audio tozo ignorer technologie to comme on a ba bic eza na ba caméra na ba milangi ya mai eza na ba caméra yo moni mulangi ya mai mutasimi mulangi ya mai boy ozo mona mulangi eza te mais yo eza na caméra eza pe moins cher ba biloko wana ozo mona biloko wana eza moins cher neti mama nguma soki to Tchepena que tous vous voyez bien, vous voyez kitoko. Et puis vous voyez, maman nguma, vous voyez. Yeba maman nguma place nyo seyo zali loba okende na kinzamvo ete. Ata okende na kinzamvo ete toko landa yo, to kepena to futi yo ticket to landi yo kuna na mayombe na kinzamvo ete kuna da kota coin kuna fin fond. To lando penda. Ba to pena omoni pena tout ça omoni pena que non CNN pena pas pour te monter pena studio ya portable to tiana lobi maman nguma to sala interview so le to na nga besoin to sala kaka interview to ali kamuna yote to sala likamute to sala no kaka interview to tunoka mituna oyo eza ko préoccuper biso ya nga le ndo na besoin so po lingi to futa yo mais to linga to sala na yo interview yebisa biso
na mbula nini oyo fandaka na ndako ya papa ya ngenda kobanda na nini tina nini po te biki papa ya ngenda pa longwaka na monkoto wana na ba ane moko boy siko yo zalaki na kuna na mbula ni oyebisa biso banani na banani oyo bokola na bango oyo bayebi yo tango komi na ngola ndako wana yo banda kofanda na papa Paul na ngola ndako wana ezalaki na quartier nini soko yebi quartier te banani na banani toko tout ka mituna yo répondre biso ba mituna wana to vraiment quelques mituna pour yo répondre biso et puis beler yo bundaki na papa Paul et puis ozo mona tanga zo mo nso ba likambo kota miss lokwa muyibi ezo beta miss ezo beta pai siko yo ngana ye na simbi eboy na kange na chemise siko na kange na chemise boy tout ça maman ya linga beta ngai siko linga mutu siko journaliste a rateliki bazaki na yo wana azo bana ya aussi mi chef spirituel bien na simbi eko kasi ya linga beta ngai maman na beni le lamba tana beni le lamba ale maman wa pasteur na biso ya côté na biso ba ye ba kabuli biso boy mbala moko le bouton na ye ekatani ali ba oya bango ba telema kiona ba zotala po nini ya beta ngai e bos ya linga beta est-ce que ngaza mwasi na ye mama nguma papolo wapi ke azaka place 105 personnes bazamuke so azaka place wana batu bazali wana papa pola kozala na batu bazawana batu bakozala wana surveillant zali SPC zali et puis batu ya bana na ye o baza comme bana na ye ya ndako bazali wana donc bana na ye wana omena ngola ezaloko na RDCT wana wa sabino vérité moi ba ngola makambo esalamaka ne babimisa ba bilo nswana donc bato wana ngola o bato monaka wana baza bato moko na esprit moko ko blaga par ba yoka yo na soupçon ke yo bona boy tout ça bato wana na ebité donc o so babigo ba taliban o ka o ba musulman wana donc parce que lo sala ka bongo ezali kanda wana ya komona ke papa na bino bazo nyokola ka na niveau moko boye et chance ezali ka ke parce que ye moko papa lingaka bato ba beta ba te ba sala ba makambo wana te yango mona kana fungula misu tout ça bani mais bato wana baza ba te ke ba sala ke yo ya ozo zwa pe temps oya ko simba papa na chemise boye o ba lango neni eko zala kutu ndenge nini parce que ceux qui ba muta na ngambu na yo bazali bo ba muta wana réunion wana ezalaki d'abord batu ya 3 na batu ya 26 banda séparation créa makambo wana ezaka sute au moins personne eyelinga ka sikoy bozo mona lukuta na place nini wana que 3 égale à 1 ezana ba pasteur na ngambu ya kuna sikoyo ba pasteur ya ngambu ya 26 sikoyo bazo tuna makambo ba pasteur ya ngambo ya 3 le mama na ngaba ndo bunsa papa ba ye ba bendi mama wana ba pasteur ya ngambo ya 26 ba tiki po ba betaye suna fone mo la raison nga mama yo azo linga neti ngalo bake eza mikate mafute tikala na na woza zo batuna niveau wana te mais batu mususu ya 3 bazana niveau wana omona ke mama wana témoignage pena ya bien penza mama na lobby témoignage Zouane comme ça doit zoba. Et là quoi ben ko moni suko ko bamuka karo ko bamuka mais suko suko fondo raison mais ngala mona ba ndako tango salamaka tango batimulaka basalaka bacha wa karo même ce karo e bamuki mais ezaka na béton ezana C eza difficile pour mona mabele mbala moko Ozoma bloc wana. Pour mon mabele mona ndako basaka karo. Mais on a besoin de birin. On a besoin de birin, on a besoin de marteau. Oko beta ekusala makelele. Siko na kati ya paroisse, na ndaka papa, bazo beta ka birin na kati ya ndako. Nda. Moni, mais la kati ya nkamba bazo suna ba veste kuna simo oui. Batimula boulot, oui. Ça a raison. Témoignage qui toko, en tout cas. Papa, lobby malamongo commis chargé de mission. Papa Ben Yaka, lobby mabosiko, tu es bien a difficulté, moi, sinon, je peux salaté. Bon, siko, yes, quoi ça, na Kate.
ayo papa siko bonga biso siko toza bo siko muna osala musala te ta musala to sala kitoko ekwesi bato 26 KO siko toi talaka monile moko bonebi na zo amo ba 50 ba 100 mais fonctionnement mobulu bon na lina zonga côté ya Kinzamvo te kuna bon peut-être so itamo bilanga mais na ebi ke difficulté muto abatwa so batona ba elinga kuna ba attaquer ngai talaka bon na ebi te siko to suka ndeni ah papa zela to luka poste place moko ya bien o sepela zela lobi na ngona tonga ba bitala moni siko situation to jui solution mo kitoko pena moni pona lingomba e reverser mingite bobino place ka to moni parce que ki pasteur talaka ba peso ki pasteur moni e reverser chargé de mission zomona blokwana donc bino mi balé na po bokomi elongo na mabise ba chargé de mission donc pasteur moko ko toucher bino te pa nyonso boko kende ba ko yamba bino lokola bozali na bureau ya chef spirituel représentant légal donc chargé de mission boza ba chargé de mission OK ça va donc oyo enveloppe yango oyo to sala bino ba carte donc bozali wana tango chef spirituel azo voyager ce que pa nyonso akei bino bono za galère na délégation oza détaché oyo tozali na bino yango oyo ba carte na bino yango to pesa bino et bina ba frais de mission na bino eza ya indéfini soki bo sala nango ndenge bomo bo sala nango lingomba nde tozo fonctionner boy moni tanga papa fuma longo ezalaki ndenge mususu awa ye moko mokonzi abule nzambe donc tout ça zo sala makamna ndenge na ye donc na lingi mais ezali kamte boke no beta lisolo na bato nyonso webika batamte amabe bazali bakozo makambo yango bake no webisa joma soka ko yaso na internet abandolo batsu makambo ale moni oza malamu te donc na rasi yango toyokani papier yango yo bo signer wana signer wana alinga signer kote msobite papa balola na kota cha signer na se signer wana che date OK merci papa félicitations nini yango wana bona kati kuna mo eloko amuke kaka omelata mwa mai ba che $3000 bazobenga ngolo amuke mo eloko amuke kaka yango wana comme ça omelata mwa mai bino moza parce que to raisonner que au monde moza na chef spirituel hein faut bo mona kabino boto tambola bolati bien bolataka propre bozo changer pour bo fingisa mokonza boule te ozoka fingisa mokonza boule donc mo tia na poche et puis sokopé nani et puis pe lo msusu donc soki bo moi bande kwa poto bayaka wa okoluka ta moi quelque chose ozi moi ata moi camion moi ata moi nani moko boye ata botambola nango sala moi bien et kopesa ba mona ke mokonza boule azana bateau pe bazana moi moi poa je tia na poche papa mais na to bendi matoi ezate ke bo beta masolo banino mini bato ba ileka leka wa kosenga et vous avez malamu te OK papa félicitations OK oui en tout cas merci papa l'air magana porte boya akosi akena na salle de bain ake fungula bina kula autala boy tanga fungula kata akuna ba dollar ata enveloppe ata mama nangai omone la mdata ne ba toza pimene wow afin je crois fona sepe papa danzambe siko photo beta bango chelo omo azongi siko na biro papa katembo mona ngaki na idée moko photo beta su bata 26 yo photo beta bango penelo moko pena ndenge na kanda moko bato bazo bundisa nzambe nzambe papa katembo obisa biso confiance abimi kuna ke koluka likango ne moko boye mama donc kambo ya leo yango yo ndengo za wana usala video na ko peso $200 zoka ngai $200 yo okola na mokoto zoka okola na mokoto dengo okola na mokoto so mutatuni ona nini tout ça ba donc tango papola zo ya molera azo na mokoto wana uzomona ye wana azo na mokoto banini tout ça et puis pe o tango yo uzomona ba forme ya mo minene bo tout ça ba mera lunda uzomona za okena lunda et puis le uzokena ba lunda wana elo ne salamaka le uzozonga uzokomela na golf siko ye ata mwana so sa yibi golf te ya kanti golf ezalo kwa ndako ya papa
siko na mutu na ye kaka ah siko donc na komela golf pas na ye ah ok so komela na golf tout ça mais ele ba che micro abosani lokola makambo lokuta abosani ngai na zokomela epai ya Paul soki pe kolia na le soki pe kolala na lali rateliki bandeko ya rateliki chaîne ya Sony nga linga nano bandeko oya 3 egala e botala boso nano boke bobengi na papa Lambert pembeni bo papa Lambert yo tokaki coordonnateur ya rateliki ndenge nini boko permettre ba makambo ya boye est-ce que bino moko mutu bosali yango siko tozoka Sony bajuma kana bazosala be mission bazoloba bozo ki biso Sony et c'est chose de makambo vrai bo misala biso pe kaka mamango bosala interview maman wana a expliqué aloba biso leto kwa na mon koto ba papa Benansi luwana ba ebiso ba papa Kingandi na ba papa Kingandi biso to kola mon koto na ba ne Kingandi na kendaka na Angola na ba ne Kingandi butu na wota mituna wana ya ntolo bala bino conclusion tozui boko mona ngo ko sala matepo bazali batu ya lokuta batu ya soloka eloba mona mongala apo salimba mona mongala apo salimba lingana ayoka bien pena apo salimba mona mongala lukuta ya moi makasi boy lukuta ya moi makasi ozomona bandeko donc yangwana esika oto komi yangwana esika oto komi pona kolobaki bandeko wana bakomi na fin biso tolobi réconciliation ezali zoka biloko wana réconciliation ezali soki nano zwi photo wana ya mama wana te na page na yo kopie yango tia na mire na yo otie mwa message bandeko na biso ya 3 égale à 1 est-ce que moyen ezali te bosengela biso na rateliki bayela biso mama oyo live en direct batuna mwa mituna soki oyache ekozwa ampleur moko boye pression ekoya makasi na bandeko wana bokomona likambo ufandi kaka bozotikilaka bato moko boye c'est comme si bino pe bozana bino pe complice sala moi quelque chose na Facebook na yo partager ta moi likambo sala ta moi commentaire ya likambo ozaka mina mutu moko ya ratiko boye tout ça comment moi likambo l'air yango comment moi likambo loba pe moi likambo zomona mais tufani ba observateur toza kotala kuna baza ko bebisa toza ko tata wana za kotala ozoma bloko wana biso ya tozopesa bino kaka mwa banzela ya kotala ndenge makambo za ko évoluer yo mutolobi ke 26 égale à 1 olingi bakoko asimogi mbango baza na bomoko oza na raison mais kolala kaka pongite osala pe quelque chose soki 2000 5000 personnes bazui photo wana mama wana batie likolo balobi bino boye boye tout ça mama wana même azana kinzamvoete akomona un jour ka mama moko boye azo kende aza pe na photo ango ekomeli mama wana atala mama nguma la mama nguma siko comme ça mama wana auto kata bilanga na ye azo kende ka boye atala boye mama nguma croisé stoppez mama yo le quoi mama nguma suna ni mama la bisi téléphone mais yo mama nguma ata bizana teke akangi photo na mona ka njour ka message mo ekomeli ngai Jomag na moni mama nguma wana kinzamvoete zomo na moni mama nguma kote ya madimba wa soki na kisantu soki wapi mama nguma nzoka nde azaka mera teka na wenza gambela teka tombola na wenza gambela mama nguma nzoka na policière mama nguma zomo mama nguma nde nzoka nde mama nguma azaka soki wapi wana zomo ti bako mona ye parce que le Congo eza tellement eza panzani partout ti penza bako mona ye bokomi pena ki mama oyo église kimbangi seza ko lukisa mama oyo parce que bato so balobi ke mama oyo soki mama oyo akenda wapi tozoyeba te koma kama kamba grave ka okokoma wana kaka mama oyo tozolukisa mama oyo
Tous on a besoin maman oyo chaîne ya rateliki ezolukisa maman oyo po bazana posa batuna mwa mituna maman oyo comme ça tu ba maman est-ce que maman wa bimaka na mukilika boy ta muso azapena ba maman leki azapena ba tata mwasi azapena ba noko na bakoza pe quelque part ta muso ba noko na pe ba mais yo pe soki komone soki jantamicine maman jantamicine yo yebige ozo bata maka chaque jour siko ozo ko soko bimate yo po kono sa makambo na bango poani pour ko sisa makambo ngo esila parce que biso ato komo yo kaneti soni bima kamba mo ko no lo baka ki mbamba futa ki yombongo oya ko bomba chaque jour na ndako yo bitika boyeko boni boyeko yo pe boni boyeko esi basala ndengwa pression pe na ko komela mama nguma ko bima mama nguma mkolo ko mona mama nguma ko bima ko fana ga boete. C'est tout a besoin de ndeko na biso ya rateliki ba aider biso parce que pour na to prouver yango ke makambo yo lingomba ya 3 égale à 1 eza ya koloba kana ba témoignage nyonso eza ya lokuta preuve yango yo soki to kosi bozongisela biso mama wana to mona ya loba ta maloba mibale misatu soki mama wana za fabriquer te ata maloba mibale to misatu soki mama wana ba fabriquer ki ko fabriquer te. Parce que nena alo babo bazo yoka ngai soki video esili na ko chango na YouTube bako landa ngai mais okomona nie silence des morts prière na bango ezanini jomaka bosa na penda bosa na jomaka bosa na ta bosa na wa bosa na baluka ba bare makambo ya bomoni papa matondo abi papa matondo sala video ko yo lokola jomaka landela ko mingi so sala video akobosa na makambo mama nani rien mama nguma fwa bima bino ba oto zo bunda la vérité eza lokola bozana bitumba au moins na match à boxe pa na boxe bozo bunda 26-3 boxe pa sikoyo allez sikoyo bato ngongo na baye ba menacer ko bakelo kwa na RTNC ne sikoyo attaque li kofi sikoyo 26 zongi sima ne tu ngombe no ko ya toka le ya beto na bimisi ba énergie mingi allez yo bonga be na bien li kofi na côté ya foi asibia abano kitaboye na l'air wana ya zo kita sikoyo boye enchaîner penza po arbitre akata match. Vous comprenez? Siko nenge siko bango basali likambo na bango ya mama nguma boye yo muto yo zo bunda vérité mais vide yango wana donc obeti likofi ya foi donc enchaîner cha yango donc siemisa yango penza ne ko siemisa makambo donc siemisa yango comme ça mukile comprendre bango moko pe na bato bazo kosa balaka te bino pena boya na suboya kuta bino sikoyo bato na pe ba arme na bango pa ya bato na bango moko balobaka bon ok pona ka bosisa makambo bango o misaka mama nguma parce que makambo ça pe na mois te poto lobake bato na bazo kosa boyela biso ka mama nguma bo misaye asala so interview et puis mama nguma apesa ba repère parce que tozo nié mama nguma na ndenge moko to mokete na ndenge moko ta mokete omone na ndenge moko ne sabino ke robinet nano efongwami te robinet nano efongwami te o ezaka mke ezele na manoko benga bato bazo ya awa mais ikoza ndeni robinet nano efongwami te o ezaka lokwa neti bomoni bana na che video te mais ba video ya ba bombe eza déjà yango eprouvé ba missile eza boyela neti ba américain ba che ba nini na bango mususu ba che na kota ba zamba donc ta ba onoko boaka siko ba missile wana ba cruise missiles ba cruise missile le wana bima pona yo mwana ya papa Simo Kimbangu te kasi pona bato ya mabe o balingi ko séparer o balingi ke ba bima lokola bango moto baza ko aider mais nzoka ne bango baza ko détruire ozoma bloc wana bato bozo ko attaquer bazana bo solo bango balingi bo moko ya lingoma papa Simo Kimbangu bino bolingi ne botika na ba position na bino pour bo continuer ko lia enveloppe. Ok, frais d'émission moni kamtana ngo yangwana donc moi quelque chose zawana soma moi savon na musala boza ko sala o ezali batinyo suzo mona wa o bazana considération o eza savon
savon eza na $3000 wana éviter so savon oyo ndeni savon zomona liste na bino eza déjà bat nyonso bazwaka ba savon par chaque mois baleka wana bazwaka ma savon boyeba ke eza mosala bozo kosala bozali bato minene zomona chef bozali ba chargé de mission ya mokonzi ya bule ya nzambe bozali bato minene donc boko kozangaka téléphone te pe na internet te parce que toyebi ke bitumba pe eza makasi bajoma ko wana bazoloba makambo fo bo répondaka bango bozala kuna mingi moi savon wana eko aider pe na moi crédit ozwi moi crédit pona to bo continuer ko sala musala ya nzambe bo bundela ye parce que soki bo bundeli ete toko ko litika te lingomba la bangulu potika lingomba la bangulu te ozuma loko wana donc o ezali moi savon yango yo ocha na poche papa bon ndinga tolobi ezate ya likambo ya kende koloba lisusu kuna ke bapesi nga savon ya $3000 o bapesi nga savon ya 3 non cha na poche ok papa merci papa na kobomba na koloba te ngana dava singa kuna lunga comme ça azoka bien pena azoka goût pena donc azoka ache na poche ache na poche ok papa siko tukute lobit ok na kelala tanga mala akena salle de bain ake fungola li boke penal aluka place ba franc eza na ba franc te ba dollar na ba dollar li boke boy on veut quoi ndenga ba to vivre en wana donc pas ina ye ako sacrifier tout ennemi na bango ezaka temps ennemi na bango ezaka temps na vérité lokola bazo sala lokuta alors temps ikusala ke ba bossa na o balobaki lobby lelo soki baleki so na TV bakoloba makambo différent yanga no moni na yom to fa na poto na bato ba na Afrique o ba na connexion mingi na internet bango nde ba mi sur fungwa yom to na poto oza pe na mi sur fungwa bien ko lega bande ko na biso wana ye asa lobaki boye joma ojongo alaksio alobaki 5 ans passé ayo l'action na o ya lobby lelo ekeseni mais bande ko na biso baza kuna soko azwi 1000 francs akosomba bilo akolia akosomba soki mikate soki lo na kosomba mais yo oza na internet lelo ti lobi otalaka na 1 heure du temps mais bande ko na biso video ya YouTube akotala ngote eza kilo mingi ekolia ye ba unité peut-être otindela na WhatsApp soka copie on kamba mo bisika wifi ezali et puis akotala ngona ndako na ye ala na problème te Facebook atali pe na nen tout ça mais yo oza informé na vitesse alors soki ofungwa mi misute ebite ni miso ko fungola emiso right donc nakanesi usuka wana to komi na mbala ya sima to continue ko pesa bino ba info ndenge to sala ngaka bye